Yambanga tenga mta yambanga ezaka moko. À part président ya groupe yé moko. Pourquoi on a vu que c'est un chef numéro 1, le chef du groupe. Après ça, on fait répétition. Yépe mtayo kilo mawa koko tana groupe. Mi José te. Mususu. Au moins ça mutu mususu azo luka bese O luka bese na ye na komba mutu. Naza sans polémique. Quoi fane que naza hôpital. Ça non explique bien. Je ne pense pas que c'est lui qui a. Non. OK. Gasi ka bisiki la te. Gasi ka la bisiki la te. Dija finganga tuikonde. OK. Afinganga mwana mwana sekebanza ona. Mwana sekebanza nene. Baba akena. Sekebanza eza na nini? Mboka bayombe. Bala za boxer. Mwana ngamisa ta jidoka. Nana ba mbinga bana mibali. Ça dit entre boxer na judoka obando tina nani po wano. So lina dévaloriser yo. Luka ka polémique monanga. Pena kende tout droit bit. Onga banga te. Oh. Eza pena ba tusu baza bana ba yombi baba. Mboka ba yombi sekebanza. OK. Afinganga na makambo na yebela mutu na makolo te. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Couture. Awa biso. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Couture. Awa biso. Bien, fidèles internautes, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous captez. Nous sommes sur le plateau de Miss Girl Télévision, le plateau de l'émission Awa Biso. Nous sommes là toujours, l'actualité oblige. Le savoir ne mange jamais car le savoir de l'artiste et l'obami déjà dans Moga Mobimba. L'artiste Miss Girl fait bien son travail. Merci aussi à les savoir-faire des Sijanongala. Obali à moi Simoko. Merci na basala nzambe nyonso nde bazo sambela rapona Awa Biso et que ningezo kenelewana eza pona ba prière ya pasteur Eiffel Malonga, pasteur Francis en direct il y a Petrangol, en tout cas vraiment l'homme de Dieu. Fonte d'affaires, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci P. Bongo, na pasteur Best qui bakila en direct de Kinshasa. Merci na maman Jetride Yitu, maman Jetu Yitu Nangai. En tout cas, Jetrina aussi Yitu na Pesimbote, la fille à papa Sijadonga là vous salue en direct toujours de Kinshasa. Comme l'actualité oblige, je suis encore avec l'actrice comédienne Mi José a Outawa puis Mi José Azanani Mi José Aosala Nini pe Mi José Alinya Loba Nini. En tout cas nabi que vous a connecté na pesi maman Mado Moyindo Mbote sikezwa mi ba comédien nyonso nazo présenter ba mes condoléances nanga au nom de cette maison de production GSM Production pe émission Awa Biso ezo présenter ba mes condoléances na famille artistique Mobimba pour tout peut-être Gianni Faye. Je suis là, les communicateurs, il y a des comédiens, les communicateurs, il y a des diaspora en Angola, Georges Chimba, Miss Girl. Nazana Miss José, bonsoir. Bonsoir Georges Chimba. Boni. Votre m'a dit Miss Girl. Ça va très bien. Nous avons battu là. Azo renouveler paiement chaque jour. Ça va toujours bien. Na profité au moni na mit oyo en direct ya Gikolo maman Hortense. Maman Hortense Konzalinette na Gikolo original. Vraiment. Donc ça a besoin de lunette original faut le maman Hortense. OK. Pour exemple Konzalinette. Donc maman Hortense mbote sikezwa miyo vraiment au ça m'a bien. Ou là ça soit manette kitoko ya original. Donc, maman Hortense, très très fort. Merci, Nabasa Lanza Benyon, sur bazo soutenir Biso, au bazo bon de la peau, à Biso que des sika et commis, et comme est sika commis. Pasteur Eiffel Malonga, merci. Merci, na pasteur Best.
Kibaki là, na PCP, merci, et pas à maman, Gétrude, Yitou. Na Gétrina, Yitou, la fille à papa. Sans oublier, on dirait qu'il est tièche congolaise, pas tout qui a ma lumière, y a les mains. Mi José, to lali to la monki ka bo ba fungoli TV batala boy awa biso, Miss Girl TV. Ba moni Mi José. Et ça moi kala, ou les gars soit attend be mission boy, des rapports. Bon, nazalaka un problème moko. Nde na bimana keteka pona keteka mingi na Congo. Très bien. Keteka mingi na Kinshasa. Nde na keteka na Kinshasa na sala accident. Accident wana nde salaka ke namona na sute pona vanda mingi na Congo na umila ki. Yango esala ke namona na sute. Mais tant na ye namona ke fona zongela ba activité nanga. OK. Ozongela boulot no eta ke artiste comédienne. Ah, ta artiste comédienne. Oza dans combien de temps na mboka ngola? Bon. Oza pe mo ebele wa? Na umeli na depuis 2009. Depuis 2009. Depuis 2009 kino lelo, ils ont un groupe nini oyo bande ko évoluer au sala musana eta ki artiste. Bon, premièrement, merci non pour la question. Ezaboe tant musu batu ba confondaka ba ye ba te makambo ba confonda makambo nga na banda théâtre na Luanda te. OK. Na banda théâtre na Congo Kinshasa. Na banda théâtre na zala mwa muke. Tango na komi na ba 16 ans. Ya moko abano sepe nanga mingi ne abano ya otala dina ndo jouer na école na église place na bando otanga. OK. Nde azwa kanga ameminga na groupe Sens Unique. Est-ce que na ko yebana ya mado moindo? Ya mado moindo. Mbote siga zali. Apesi papa Sens Unique mbote. Vraiment. Una bando benganga kiuta. Ona ndo jouer mama mukolo. Mutu oyo a joua na groupe Sens Unique. Lokwa ba Kennedy ba oye bapo kombo na ngeza ka kiuta. Alors donc ba Kanza na tatuka lombo na mukusa o akufa. Baba no ya pa biso na ndako. Ti baba ndeko ya gontia nanga abando beta ba oli solo. Ngana Kanza tovani na bumbu na ngeba. OK. Tant azo ya pa biso gontia nanga beta l'histoire lobike mais Mi José pe à sala théâtre. Asa akende répétition na groupe Moboye eza na njili. Est-ce que Kanza ayaka ozwanga amemanga epata tukalom? OK. Ata comme na notre bato on to répéter pa babé koko. Na India. On appelle na kende ba répétition. C'est comme un temps moko boye na on a kwa suko kende te pona komaki na musa mo gontia na nga pesa ngai ezaka la responsabilité na nga. OK. Moi na kende sous répétition pas tatuka lumbezala été. Am comme subo na bengie na s'excuser. Abna non fozonga. Et comme est-ce que likambuke soki batu bake net ya poni ba fi ba kenzonzingi. Azwanga te. Maintenant mon on a ça gontia nanga ke leki no joua bien gontia nanga tuni e bon ozwa ke na nzonzingi te poani a répondre à gontia nanga vena nga sola te. Donc sola les asu papa ni faut solande. Bon ole kana tatami peut-être nga éviter en a répondre à gontia nanga Eveline na pese mbo de place aza Eveline Saka ana ba Eveline abi Mi José solate. Baninga ba oleka banzonzingi ya solate. Et comme atina tamo boye voyage à Luanda payer. A voyage na ye nanga. Au voyage oyena to solano net na ninga Luanda aw. Le groupe oyo banda théâtre net na ninga Luanda, ça groupe ni. Aki Angola. Aki Angola président je t'aime kanini. Président na pesi mbote place oza. Ngapi na pesi mbote, ba bengi mikolo le tout puissant. Le tout puissant. Le tout puissant. Leader à Pembe. Je t'aime kanini leader à Pembe na pesi président Marius Kosi en direct qui a
il y a Europe, il y a Paris, Mbote, président Marius Kossi, Napesi Mbote, le jeune David, Napesi Mbote, pas il y a artiste Nyoso Bazan, Libanda, Napesi Mbote, na kati na ndenge Angola, et pas Bouba de Best, Diangindi, Kavidako, Benkolo Benge Bongo. Kavidako. Kavidako. Nzambia ba leader Napesi Mbote, Avo Palanka, Zota la biso en direct. Avo Palanka, Avo Kumbi. Vraiment. Napesi Mbote. Ba Mbote sike zoami bango. Alors bi José biso nous avons ba rimer pour na tambola na yokaka. Somo moitié ekoti fo batindelanga. Eza na nenga songi te po aiza biso. Aiza biso. Awa biso. Osala nini po kota na groupe Tembe na Tembe? So kokota na groupe Tembe na Tembe zende. Bon, kokota na groupe Tembe na Tembe ezaki nini? Tango po nga petite na nga jidite ngame. Wa leki na nga. Apesi ombo de place oza. Jidite ngame mona ike mi José banda yaki a travaillé te azandaku. Avant tozonga na ndaku na biso na ki Angola. Président nga abandaki na nususu ko travailler te. OK. Azaki na pause. Jiti nga malobi ndenge oza artiste ko fanta art na yo te. Vraiment. To kende na tembe au travailler ata mukie. Comme ça, mukolo oyo ekozake groupe na biso ki Angola ezongi en forme. De to zonga na biso na ki Angola. Soki nga na tiama kona na tembe wana Junior Chimba zana no en Afrique na voyager. Non voyager. Junior Chimba benga nga binanga mi José to kuta na point ya bébé Mac. Mi José yaka groupe angoyo. Yako travailler Junior Chimba. Ngabi oui jiti nga mekuta benga nga déjà baki nga na ya. Mais no yakaka. Tabane pa ko kendete comme suji ta epana ndaka zwinga to bando ya ba répétition wana ba répéter na bébé Mac ono ke ba répétition mutu oyo anota kombo nanga ezala l'homme Aimé Bungangi yemta yambanga po ya zai directeur kuna mutu ngana mona ayambanga eza Aimé Bungangi. On attend un chef, il y a groupe Azaranan. En tout cas, non, il y a batté. DJ Kondete. Na évité pour ngala que répétition. Nandenge ke président du groupe muta benganga. Nandele ki na jiti ngama ba na ke to kende président Junior Chimba bengio au travailler mais président obi que président Junior Chimba après c'est un bon mbote aux États-Unis. Na pe na PC mbote belé. Obi que yazayi ne comédien te ya banda jouer na été. Te to jouer na ye. Ngali kamba muna longolaka. Ya malamu na lobaka. So pe ya mabeza na oloba. Bo jouer na ye. To jouer na ye na ki Angola. Bo jouer na ki Angola. Oui. Comme un acteur. To jouer na ki Angola. Wana ki Angola tango ezalaka nanu ya ki Angola ya liboso. Ya mpifo bani ba tout bazana ki Angola. Ah bon? Jouer na ki Angola. Mais na groupe Nemo Tembe na Tembe, bo jouer na été. La groupe Nemo Tembe na Tembe to jouer na été. Mais mtazara chef ya répétition na chef du groupe ezara nan. Et pas wapi. Oyo kuta na Tembe na Tembe. Eza ba plus ba yamba ba chef ba yamba. Na ba yamba ngatenga mta yamba ezaka moko. A part président ya groupe ye moko na l'homme Aimé Bungangi. Pour on a vu que c'est on a chef numéro 1. Le roi chef du groupe. Après ça on fait répétition te. Yepe mtayo kilo mawa kokota na groupe. Mi José te. Wana mutu mususu. Omwa za mutu mususu azoluka bese oluka bese na ye na komwa mutu. Kaza sans polémique. Kwa vane que na za hôpital. Yona za sans polémique. Tema ke na loba mabe ya mutu te. Nalinga pe ko kosela mutu likambu te po neza ko kosela mutu likambu. OK. Oluko so bese na kombo nanga. Nazada mi José depuis na yaka Luanda. Nazada ami José. Depuis qu'il chasse Nazada ami José, na Luanda zaka ami José. Pour na Luanda, ti na ya na groupe aki Angola. Ti présent je t'aime a formé groupe aki Angola nga ezala. OK. Présent je t'aime a témoin nanga. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans groupe il y a 100%? On est à vérité ou peut-être Lelo mi José a gardé coin to yeba pe vérité.
tu vas pas vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe il y a 100% entre Mi José et l'artiste et comédien? Pour nous dire que forte de respect, tout va belé. Mais on aimerait avoir la réponse na yo moko pour oser les lignes na Ça non explique bien. Je ne pense pas que c'est lui qui a. Non. OK. Gasi kabisiki la te. Gasi kabisiki la te. Au moins Mi José. Et là les bosso elle n'a pas respecté. OK. Oh Mi José a respecté ma kasi présent na jeté ma yebi. La pesa mutu nyonso respect na coin na ye. So lina dévaloriser yo. Luka ka polémique monanga. Pena kende tout droit bit pour banga te. Sikoyo na groupe à 100% tango président Bouba. La pesa on bote place aux ça. Na sacré 10. La pesa on bote sacré 10. Aza Brésil. OK. Na gana plâtre na likolo. Sacré 10 abi Mi José. Wana otinde lombongo, batinde la mbongo. Très bien. Sacré 10 atinda mbongo. Avant parlant atinda mbongo, Blaise Kumbi atinda mbongo. Très bien. Il y a papa grand bord. Apesa nga mbongo. Il y a papa grand bord. OK. Apesa nga mbongo. Bato ana 4 mbongo ba pesa nga. Eleki 21 000 kwanza o bango ba kongola ba fingelenga. Oh my God. Bana ba finga kyo. Avant que bacha kombo na ngana na 100%, na yebsaka sacré 10 sacré. Ngalinga polémique te. Pona za namta polémique te. Ko cha kombo na ngai teke o ya lisungi. Aluka lisungi te. Na pota ma famille riche te mais na viva bien. Alors tant ozo luka o sengela nga mbongo pa ba artiste bazala wa même poli ba manka ba tout respect. Est-ce que tout bano ba kuti biso na monde art? Baga ba on respecter. C'est que non Mi José c'est le côté. Yo artiste il faut ba aider yo ngabite nga ligne na ngate. Saka bite photo chango. Asoli na Buba, Bapa soli na nga. Bache kombo na nga kavida ko. Bache kombo na nga na 100% que to sunga Mi José. Très bien. Ah. Likolo nango na ka ndenge zaike osimbi téléphone boye o bandiko tala likolo nango na mona ba message ba finganga dija finganga Trikonde. OK. A finganga mwana oyo mwana sekebanza ona. Mwana sekebanza nene. Oh, baba akena. Sekebanza eza na nini? Mboka bayombe. Oh. Eza pena ba kususu baza bana bayombe baba. Mboka bayombe sekebanza. Ah, OK. Afinganga na makambo na yebela mutu na makolo te. Afande wana abeta lisolo. Oh, ekozala pe ponga na bimo mwasi moboye ba bete na mbale ba buka elikolo abete na mbale na zokisa ye ba koma sengela ba aide pa batu ngana ima baba basi ndenge zalaka ngana kwa na terrasse na Congo na Kinshasa likolo luka mbongo na bagarre na ebi luka mbongo makasi ngako senga mbongo pa batu. Ils ont un cadre fair play. OK. Bandeko na nga ba artiste ba sepele ba sunga artiste na bango ndeko na bango. Nga senga ki na makasité. Ba comprendre ki te Mi José azala bien to sola ne bien, il faut te aider na temps où azana besoin. Mais on finga nga te. On finga nga te pour nous permettre te. On a la crédibilité na nga. OK. Dignité na nga. A finga nga. Parce qu'on a finga wana na maloba bango mbale na konde kuto nenga zonga na 100 billets ya no problème te pona tikele da projet na ye na tikele da dossier na ye na IFA na funde na siki na IFA na eso ka voyager sans billet azana na billet te so azana billet azonga Luanda ponga kende direct nga banga na batute na respect ande respect na zala nango ko banga Nuko basala komba obanga na zalati. Même ko basala komba respecter na zala. So muto apeso respecter.
il peut pas s'engoter. Ok. Natikele dossier na IFA. DJ Konde. Dossier na IFA mkolo ya osamba nanga. So osamba nanga to osamba na nogo nanga tiki. Osamba na ye. Eloko na sala fande. Ozala témoin. Eloko wana ete ya ye. Nga basana nanga te pona za muninga na ete. Nga za baleki na bana mwana nga mibale za boxer. Mwana nga misata ya judoka. Na ba mbinga bana mibale. Ça dit entre boxer na judoka obando tina nani po wano. Ko na zaka so muto sakananga. Na yoka ke mawa. Awa biso. Na mwana bakatimbila palanka. So yoka lisola mukatimbila atuna. So ayebe ngo tatuna. Pe mukolo na yebisaka yo ba mikatimbila palanka fo ba beta yo. Ezaka ba ya madomo yino nde ba pekisaka ngai ba nanga ke chance. Nde na tika. Mutu na vie fo yeba ko respecter ba ninga. Omoni eloko ba bengi image filmage ou bien caméra et ko sa batute. Faut ko tia mutu na point na ye. Faut ko yeba pesa neti ngaboye. Na ko bando ko finga George te na ndo tonga George na ndo titoyer George na sango te. Na mo éducation maman na tata na maman na Thérèse na papa na Diesel ba pesa nga na tonga te na finga te na titoyer te. Po oyoza nga yebiti. OK. Oyo salaka batmata ko monde entier. Oyoza ils ba ke bele ba pesa ko respect na point na yo. Si bitima bo na ye nando ba n'importe quoi devant Batou, na ba no minimiser yo. Et c'est éducation. Très bien. Moi je pense que regret à Mikolo et ça la monde moi bien et pas ma génération au bazoya pour un problème d'éducation. Tout le monde réclame sur ça. Ce que maman Mado Moindo, elle vous dira aussi que respect à la raté ba fata de respect. Est-ce que au tenu je t'aime du canine d'arriver ba fata de respect. Papa taking à notre ancêtre vous dira aussi la même chose. Tout le monde peut changer parce que tout ça, éducateur, éducation, et ça, il vous a la première place pour mon nabiso et ta ba comédien. Est-ce que ça na mutu oyo ayebi ke ngande na zaboé na za liboso na yo. Na ko sa polémique na kombo na. Nga za nga liboso na nga sa polémique na kombo na. Ngato na sa théâtre na yeba mwana wana fan d'été ngato na leka na TVS1 na leka 5 ans na TVS1 na président na GTM ndina za boso na bimi Kishasa bato ebele bayamba nga kutu mabso mwana yebi ete abenga nga na kombo na mi José oleka so na TVT boendeni répondaka te na ozonga na makambo na osala bongo basola na ba fan ndengwana te na makambo na osala na ozonga. Maintenant, s'il faut passer message, na bato na sobazo tala yo via comportement d'artiste comédien Angola au rôle bala bonde tinien. Elo na koloba. To ba pesa ba mikolo respect. OK. Ata mutu wana za leke pa na yo. Devoir yeka respect wana. Waza posa na ngo. Neti ngabo na ko tema te na finga mubutu. Na ko telema te na finga ndongala. Na hôtel matin, na tim na kabo na ndo finga les grands caméramens ndongala na sangu. Si jandongala. Si jandongala na sangu. Donc respect za ka réciproque. OK. Tant moyebi mutu wana ndenga chauffaraté. Luka o approcher ye oyeba ye. Avant que ça elo mo et pas na ye. OK. Neti nga na yebi na ndo chauffaraté no yaka mamuna ndo salo ba connerie. So otombo kelinga ya okubeta nga okosangela mo boye ya mabe tango batu bakoya ba condamner yo George sali boye poani wafo avec so yo kate mais après ba pesa George raison. OK. Pour le ba tunye so ba pesa nga raison. Ami je sala bien, ami je sala mabete, ami je sala no bien. C'est pas dans mon coup. Après. Pour la nini. Bah, parce que raison en après. Pour la nini. Pour
condamna nga na avant ba yeba kabita likambute c'est pour ça na ebisio ke mutu po ba respecter yo banana ko respecter ba mikolo yo kuti. Vraiment. Respectons les gars qui ont vécu. Ah, ne bidibidi zarana yawana. Ayo yekona ko bandi théâtre mamu l'accès musapi des arts. Nde mogondo Che Guevara yekuta za na maître ya pa no mamba théâtre. Gafa la peso bote sigozali mogondo Che Guevara mente. En tout cas, José, merci pour avoir répondu à l'invitation à Awabiso et ça lui fait vraiment plaisir. Bazali na posa ba yo kayo boye et ça li bango vraiment bien. C'est ça na bato balinga kayo faut bazo ba mbote au pesa en dédicace pas. On est zangaté ya. Voilà mon papier. Ne la papier. Avec Sylvie Malenge mbote. OK. Mbote ma papa Moïse. Ateka kabelo na kikoli ateka ka original. Vraiment. Apesi mamuke kilanda mbote. Mamuke kilanda. Nebi ke bilo gote kakabelo original. Ngamo na oya. OK. Ngamo na oya opona. Apesi sole bokwala mbote, sole bokwala. Motema ya pichu maïta. Moi si sans polémique, soleil bokwala. Femme sans polémique. Ate kakabelo original. Moi ça pembe. Moi ça zambanda. Soleil bokwala. Apesi mbote internet maman obedi. Na sepeli na pesi mbote na famille na ngamo bimba. Bana mama Thérèse na bana papa Mbala France. Apesi mbote na ngana Mobutu, artiste complet. OK. Na sepeli Georges, na sepe makasi nzamba pambolo nzamba so bolamu musale kola. Vraiment. Ngalinga aboye. Merci. Yo yeba abatu. OK. Yo yeba abatu, yeba valeur abatu. Yo minimiser te, yo titoyara te. Vraiment. Nzamba kolisa musalo yo eke liboso mambo ya ebele. Vraiment. Apesi mbote na bafo palanka, na Sacré 10. Na dadi apesi mbote na vo na vo kumbi apesi mbote na batu nyonso na ba super Anita lelo apesi mbote na leader a pembe président nanga je t'aime Kaninda apesi mbote de na sepi. Merci, vraiment nous sommes à la fin de notre émission. Tous les amis José, actrice, comédien, artiste et comédienne. Il y a Mboka Nabiso parmi bateaux bazo défendre le drapeau. Il y a République démocratique du Congo. Merci également à maman Denise Nyakero pour notre soutien aux joies portées par l'artiste et comédien. Maman Denise Nyakero, notre première dame, ainsi qu'à le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Mukwantombolo Fachibe. Béton. Biso la diaspora tozana yo longo pour ça mamba bien. Mbote na batnya so balinganga aux artistes aux besoin ça ba clip à qualité, aux a besoin ba filmer matanga na yo, ba faire en direct. Angola mobimba, c'est-à-dire awa biso. Ande kendara bien. Merci na si Jandonga na réaliser émission à lelo. On se retrouve juste à la prochaine. Ciao. Maman. Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Parmi tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso.